Coucou ma grande famille, bonjour, bonjour, bonsoir. Mbote mbote na ba papa, mbote na ba mama, mbote na ba ndeko ya basi ya mibali. Oyo nyonso to akozwa vraiment libaku ya kolanda mama abi na pesi bino mbote partout epai bozwami na kombo na Yesu tikete nzambe alola apambola bino pe nzambe azwa lokumu. Voilà soki toza lisusu lelo totelemi toye po tosolola to partager et de même na yo pe soki ozwi libaku ya kolandanga, cela veut dire que oza en vie. Donc lokola toza en vie topesa nzambe wana merci pour pema excuse pema oyo apesi biso ngai na yo ezo mérité kaka ba merci, ezo mérité ba action de grâce. Topese merci na oyo asali kati na biso. Tendre Père, l'homme de Galilée, nzamba bomo, nzamba bolingo, le Dieu fidèle, Yahweh topesi yo merci. Merci incomparable Dieu, merci na bolingo na yo pe na mawa na yo, merci Yahweh na oyo nyonso ozoni monisa pe ozosala kati na biso. Opesi nga makasi elongo na libota na nga, elongo na bandeko nyonso bazwi libaku ya kotala nga na mokolo ya lelo. Yahweh pambola makumisama, merci po na bavi na biso. Na tango tolingi to partager, to recommander moment ose na ngoya loboko na yo. Yahweh zala na biso du début jusqu'à la fin, lobela biso Yahweh. Tikete nga na zala instrument apamba, éternel Dieu transmettre un message kati na peuple noye kobota mbume kosala misala yango oyo nyonso ayo te tobebisi pe to chasser yango kimia pe bolingo ne ba ezala partage na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen ba papa, amen ba mama, amen bandeko basi pe ya mibali tika nzamba pambola biso. Vraiment ce qui est allé lelo mbala na ya liboso ya kolanda mama Abigail, vraiment tango kwei na vidéo oyo et olandi o se retrouver au bénéficier na eloko moko mokie vraiment koleka pamba te na osenga na okaka o s'abonner penza to koti 2024 ndeni boko bolingo tombola ngate boy bo matisanga vraiment nzamba ozanga te na pambola bino bo matisanga vraiment tango koti s'abonner pena na chaîne s'abonner so tali vidéo au like vraiment ba like ezalaka très important na ba vidéo. Pourquoi? Parce que permettre à la vidéo et circuler vidéo ce que ils ont ba like mingi te ko circuler penza te au moins ke ekosala pe que ekotala mate maintenant yo tali au sepeli na mate ya au bénéficier na quelque chose vraiment on s'abonner, on liker et bah commentaire na bino eza ba encouragement eza la bienvenue et pourquoi pas aussi qu'on nous partager pe la bande mususu o bazana on a biso ate pour ba ba ko rejoindre biso et ça la bien et ça la kitoko et nzambe ya lola akozanga te vraiment na kopambola biso. Donc elo na senga na bino kaka yango wana elo na senga bino kaka yango wana parce que na yebi ke na nzela na à travers bino na lisungi ya molimo mo centre nde ça que ngai pena sa nini na mata. Voilà donc c'est un peu ça totonda ka te côté o bazo finga côté o bazo loba mabe ya batu maintenant oye pe place moro boye au bénéficier nelo moko ya mokyo moni que ça très important oye ko sunga vraiment vie na yo foyer na yo libota na yo. Pourquoi pas ko s'abonner, pourquoi pas ko liker pe ko partager et nzamba ozanga te na ko pambola biso. Voilà, merci beaucoup na ba mama nyonso na tombeli ba mama nyonso bonne fête. Il y a le 8 mars et bon mois de la femme à toutes les femmes du monde entier et particulièrement na ba maman na basi la jeune fille il y a communauté nanga communauté congolaise et je vous aime beaucoup nzambe alola apambola biso. Voilà si j'ai alelo vraiment tu ekolobela mingi ba papa si j'ai alelo tu ekolobela penza mingi ba papa. Pourquoi tu es kolobela ba papa na sujet à lelo toloba toujours que awa na kati na LBM tolobela nyonso so jour wana tu es kolobela ba papa tu es kolobela ba papa so jour wana ya ba mama donc na papa na mama vanda pe kaka orozwa par na yo mais sujet o eza mingi basé côté ya ba papa na biso oyo penza tolobela bango avec respect parce que bazaba chef au Seigneur a établi ça. Donc voilà essayez à bongo essayez à to partager to lobaka pour tozawana kaka lolenge nzamba zo sunga biso tozo partager tozo sungana pour mutu azala kokoka na sena moi oyo azate
azate. Vraiment kolandisama ya thème oyo bapesi biso na année oyo na date na biso ya le 8 mars oyo tofetaka journée internationale des droits des femmes. Thème oyo kolandisama thème oyo bapesi biso ke ya investir en faveur des femmes accélère le rythme. Donc yango nalobi ke nayeli sujet o mingi eza pona ba papa ya ba mama eza déjà wana ba mama ba omona mais oyo pe tozolobela pe ba papa mais ba mama boza pe ka na part. Donc cela veut dire ba papa liboso bino na sima to vanda po to solola. Na kolobela ba papa koyeba na ko investir na kati ya mwasi na yo. Ko investir na kati ya mwasi na yo. Pour investir au moins dans le lelo tant sous ce que oki pour investir makanisi ekende kaka du côté finance oui ça fait partie aussi tokoko wanga na ote ça fait partie aussi tant on investir et pas à moi si pour investir du côté finance aussi c'est très important ça fait partie mais investissement spenda ya makasi oyo nga na ekolobela lelo tokozwa yango na trois volets na trois choses oyo esengeli na mobali à investir et pas à mwasi. Tout d'abord, pourquoi mobali akoki ko investir et pas à mwasi na oyo na ngi na lobela lelo. Tant mobali investir et pas à mwasi wana akozala épanoui. Mwasi wana akozala épanoui. Donc cela veut dire mwasi oyo aza épanoui, mwasi wana akozala en mesure ya makambo ebele. Mwasi wana ako défendre mobali na ye. Mwasi wana akozala une bonne aide pona mobali na ye. Mwasi wana donc ebike na vie tozana ba coup ebele ekomelaka biso na vie. Eza na biloko mosusu yo moko kutana na ozana openza mobali, ozana openza chef, ozana opena ba entreprise peut-être, ozana pena esika moko pe cadre quelque part au salaka. Mais tant que ozana mwasi oyo aza épanoui, mwasi wana aza épanoui et mwasi wana akoyeba na ko défendre yo d'une manière ou d'une autre na ba coup to pe na ba biloko oyo ekomaka na vie oyo tozali. Donc cela veut dire mobali tant ozo investir na kati ya mwasi, il faut ko investir et pas à mwasi physiquement. Quoi investir et pas à moi si physiquement, quoi investir et pas à moi si mentalement, et quoi investir pardon et pas à moi si intellectuellement. Donc cela veut dire physiquement tant aux ala moi si na yo, aux investir kati na ye physiquement, aux la qui ça y est, aux ça que moi si wana azala épanoui, aux ça que moi si wana azala complexité, aux ça que moi si wana a se sous-estimer et yo moko pe de même en tant que mobali ko sous-estimer moi si na yote. Donc tant aux investir et pas à moi si on a physiquement aux la qui ça y est moi si on la qui ça y est moi si faut azala épargne parce que ce qui totalement bien ça fait aussi partie il y a droit à moi si ça fait partie parce que moi si tant que ça na kati anda kwa ba parents na ye ba parents basala o eza droit na bango o eza devoir na bango moi si on a peut-être acquitté ndako ba parents na âge moko be na ba vingtaine na ba trentaine et tout tant baza siko na maboko na yo mobali tant yo mobali ozuié aza na maboko na yo esengeli moi si wana azala très bien encadré esengeli moi si wana ayeba na ko vivre to pe azwa azala na o ezali ba droit na ye o ekosala que cette femme là azala épanouie et épanouissement ya moi wana eza pona bien na yo papa épanouissement ya mwasi wana eza pona bien na yo ngale naza bat o bayebi nga bayebi ke nga na bengaka mobali na nga coach mon mari na bengaki coach na nga pourquoi na bengaki coach na nga na bengaki coach parce que azana temps yanga azana temps oyo eseng alakisaka nga makambo azana temps oyo encadraka nga donc azwaka nga kaka lokola mwasi pamba te mais azwaka nga mwana azwaka nga leki azwaka nga femme azwaka nga tout donc cela veut dire que azana temps donc encadrement penza ezalaka yango na nga na bengaka mobali na nga coach po akotaka nga na makambo ebele c'est ça un homme
lolenge wana penza nde esengeli ke mobali azala vis-à-vis ya mwasi na ye. Parce que eza na mibali mosusu bozovalorize basi na bino te lelo. Oza wana yo moko moto ya liboso nde ofingaka mwasi na miso ya bato. Yo moko moto ya liboso nde oemiliaka mwasi na yo. Yo moko moto ya liboso nde olakisaka mwasi ndenge aza pamba, ndenge aza eloko te. Donc yo mpa na yo soko omoni ye, eloko oyo omonaka soko omoni kaka bana peut-être nde omonaka ke abotelanga bana par ça, eloko nini aza nango, eloko nini osala. Mais sikoyo yo papa tant que mobali na ye, en tant que chef, eloko nini oyo investir kati na ye po azala oyo lingi azala. Pour moi, si wana azala oyo lingi azala. Donc cela veut dire il faut qu'on investir par moi si aussi mentalement. Mobali tango vandi na mwasi na yebaka ko ediki ko kotisa mwasi na biloko oyo ezo bota lisusu mbuma kati na ye. Ezo bota lisusu mbuma kati na ye. Donc mentalité à moi si il faut ils la même pas il faut ils la même chose te nandenge oyo zwela ke na boyite na bité ke o changer éducation ba parents na si et seulement si que ba parents na ba éduca qui est bien aya qui vraiment na une bonne éducation en tant que femme et en tant qu'une fille ou autant qui na maboko ya ba parents oui mais eza les abongo te. Donc cela veut dire mentalité moko boy au moi si on est single ya koma nango il faut pas sentir penza donc maturité colis il faut pas sentir maintenant qu'il y a quelque chose ouais colis ouais vandi kati na moi siwana. Pourquoi? Parce que yo mobali ou investi ça qui kati na moi siwana ouais ba qui na ko investir kati na moi siwana. C'est ça investir mentalement en faveur des femmes, en faveur de ta femme ou de vos femmes, je ne sais pas. Donc cela veut dire que tant mon mobile ozana mwasi ko so mwasi kaka objet à sexité moi ça zaka raté que tant bozana na mbetu oyebi ke fona sala boy photo kende boy photo baluka balu sanga sala boy oui c'est très bien et ça pas moment précieux ya mariage on nzambatia aloba ke 1+1 et moi snamba lo koma moko oui voilà c'est ça entre parenthèses wana eza makambo et o eza bongo mais sikoyo na vie ya lelo tant ozana mwasi na yo foyeba ke mwasi oyo nazana ila bimisi mbongo na bali ye donc aza aide ayepo asunganga et tant que aide ngape siko fona lukana investir kati na ye natia biloko moko kati na ye o lobby mwasi wana hôtel mo sa nini o défendre nga et mwasi wana osa nini akozala épanoui parce que une femme épanouie aza courageuse mwasi aza épanoui donc ozala courageuse aozala na akose sous-estimer te aozala mwasi oyo abandoko donc ozo sentir que tant oza mobali ozo sentir que je ne suis pas seule naza vraiment na une aide semblable oyo aza kati nanga. Il faut aussi troisième des choses pour investir en faveur à mwasi intellectuellement toyebi toyokaka bamasolo bamama kala bakoko na biso akala wana babala na ba age nini omona bana na 17 ans abala na 16 ans 14 ans 15 ans mais omona koko wana français belé na monoko donc intellectuel makasi. Pourquoi? Parce que mobali wana tango abalaki ye asukaki kaka teke lokwa na bali abanda kobota akendaki pe classe bapa lelo ozwi mwasi peut-être mwasi azaka D6 tant que ça a D6 to boyite tant que ça qui possibilité circonstances ou bien moyen que ça là qui asuka wana oui mais quand même on accepter en tant que femme quand même on sentait que malgré wana moi quelque chose bagage moko eza katina ye ce qu'on suka wana te luka peut investir les sous katina moi si on a lelo vie est comment facile ba nini en ligne eze belé ba kotanga en ligne ozomona cours en ligne comment cours en ligne zali université en ligne comment même si à même en ligne et comment quoi apprendre apprentissage et ça chaque jour et aussi là au contraire et au bakisama kaka ba innovation et au bakisama luka va investir et pas à moi sinon parce que tant on dit qu'on doit investir intellectuellement et pas à moi sinon on dit que ça pour intérêt na yo et ça pour intérêt à bana o bozobota et ça pour intérêt ya côté les malobi ya ko défendre foyer na bino ya ko défendre peut-être pe musala na yo on ne sait jamais la vie attend des surprises. Tant que vous avez une entreprise moko ozana eloko moko boy o lobby et kosala ke mutu moko boy atelema à défendre yango ceux qui parlent à bazana peut-être métier ata
famille no ezali mais quand même mwasi oyo bali a défendre yo ndenge nini ako défendre yango ndenge nini tant que yo oinvestissa na kati ya mwasi wana te oinvestissa na kati ya mwasi wana te barelation to mpe mabala lelo esuka kaka na sexe te esuka kaka na sexe eza base oui toboya yango te tokolongola yango te parce que toteyaka yango mpe awa eza eloko eza base mais tosuka kaka na wana te tose limite wana te donc cela veut dire que attend que bato fo tokolisa cerveau tokolisa makanisi tokolisa pensée na biso tokolisa mpena oyo nyonso ya biso ekopermettre kosala ke lobi atanga na za te mutu boye atelema mutu moko aza akotelema akodefendre nga et c'est qui cette personne là c'est ta femme papa c'est ta femme. C'est ta femme. Donc cela veut dire mobali il faut boyer bandeni ya ko investir kati na bindi ya basi na bino. Et to kolandisa mape ya thème o ba pesi biso cette année na mois de la femme au tozali. Donc cela veut dire que tu peux aussi investir na mwasi na yo du côté finance aussi. Parce que le boko moko te balobaka ke le boko moko esala nini elongola potité. Et l'on la petite temps nous allons moi si nous que aura moins salaire na côté hôtel obi ah salaire oyo na futandako bana bazako lia kolata maladie peut te prévenir mais il y a rara pour toza bato tozo vivre tozo paiement donc cela veut dire que c'est que il faut moi appui moro boye pesa la sous quelque part maman et joie salaka boye okomona que moi ça na ko multiplier. Mais mibali musu boza bo valoriser basi na binote. Ozo préférer ozo na ke mobala ozo préférer que ne kosala yango na mwasi libanda ya makangu. Akende ko investir et pas mwasi wana mais aussi longtemps azana mwasi oyo azana na kati ya ndako mama bana na ye. Azo ko investir kati na ye te. Mususu kutu pour aller même plus loin même libanda ngo azo kende ko humilier propre mwasi na ye. A PC valeur te. APC valeur te atalaka ye asaboti avanda wana na sina bali avanda papa est-ce que lobby ozoyeba est-ce que yo kanisi wa libanda na lobby lelo soke yindeli yo ya vandelo wana 48 heures aya vandelo wana 4 jours 5 jours na nzimite mais moi si oyo bali ozane na kata ndako moi si oboboti na ebana papa elle peut tout donner pour la bonheur na yo, pour la bonheur à foyer na bino, pour la bonheur à libala na bino, pour l'avenir ya couple na bino, ya libala na bino, ya bana na bino y compris. Donc cela veut dire mobali tant ozo investir kati ya mwasi ko kanisate ko zolo na likola mabanga to négliger en côté. Donc on a dit trois choses na bi ko investir et pas mwasi physiquement, mentalement, intellectuellement, c'est très important. Balobi une femme aza investi, mwasi wana aza épanoui. Aza épanoui et une femme épanouie akoyeba ko défendre foyer na ye, ko défendre mobali na ye. Ndenge omona mwasi mususu omona mwasi mususu libanda ozo envier mwasi wana mwasi wana alataka bien mwasi wana mobali neboye mwasi wana tant mususu ka investissement moko mokie mobali ateki kati na ye yango esali ke mwasi wana s'épanouir afongola miso esali nini ekomi ko couvrir yo. Pour ceux qui vont voir moi si na azo apparaître kitoko eza lokumu nani ya lokumu na omoko papa eza penza lokumu na yo moko donc eza ba valeur na yo moko eza ba honneur na yo moko donc ya yo à moins que moi si wana zande moi sa biloba loba baso ye mtasombenga bino kasi mtasombenga pesa ngamo basi abonde to lingité so déjà mobali asa tia ya mukie ayi oyebi que même ya mukie wana ezali chaque jour ata ya ndambo emonanaka il faut la reconnaissante. Même si on a un bon moko au sani au couvrir car mobali non si ko papa ta moi ça nengo na zo couvrir yo ezo ner na yo te ezo ner na yo donc cela veut dire que bon négliger pas si na binoté bozana ba onanda ko négliger moi si na oti investir na kati ya moi si na yo yeba valeur à moi si na yo yeba que tant ozo investir kati ya moi so na likola mabanga te papa olo na likola mabanga te ozo sala eloko moko boye o lobby okoki ko regretter na mote parce que
yango moni même nzambe aloba mari aimé apesa bino ordre wana ya ko aimé apesa ngo mwasi te parce que mwasi déjà kati na ye ya l'amour. Mwasi kati na ye ya la multiplication. Mwasi kati na ye ya tant de choses. Donc il suffit que yo lakisa eka nzela moko, lakisa eka bolamu moko, lakisa eka keloko moko boye kaka. Investir kati na ye, introduire ye kaka na eloko moko omona oyo obimisela yo. C'est ça la femme. Omona oyo obimisela yo olakisa soko baqualité moko boye lisusu tebeta yo moko bana kosani kosatendre nango te. Donc pour dire que des fois mwasi esenga koactive na kotiki kaka bongo te parce que mwasi ntango aza na mobali ana besoin soutien ya mobali parce que pembeni ya mwasi ya mobali mwasi asesentaka sécurité. Parce que moi, si dans la kenda libala, mobali azo jouer ba rôle nyonso, ya papa, ya maman, ya yaya, ya mobali tout, a jouer ba rôle wana. Ce qu'on yom tozo jouer ba rôle wana. Pourquoi on rebaisser les bras? Pourquoi on va ko investir et pas à moi soit te po yebi ke lobby eza pona lokumu na biso. C'est ça. Donc ça veut dire il faut toujours investir quand ya moi sinayo. Physiquement, mentalement, intellectuellement, encadré. Ça fait partie aussi de ma droit à moi aussi. Vous allez encadrement, enseigner, former, tout ça là, c'est ça. Donc voilà. Papa balobi to investir kati na basi na biso to lakisa basi na biso basi na bino que na misu na bino baza na valeur lakisa mwasi ke na misu na nga oza na valeur oza être cher oza ona zwa na sala ba effort ebele na sala ba effort ebele pona zwa alors tant na sala ba effort ebele pona zwa yo tant na zio na kotika bongo te to fona investir kati na yo fona investir kati na fona transmettre biloko eza précieux eza spécial kati na yo pona yebi ke lobi ezala penza po na lokumu nanga parce que mwasi aza mwasi oyo investir kati na ye mwasi wana komi épanoui papa aza force na yo aza force na yo mwasi wana aza force na yo mwasi wana aza force na donc cela veut dire orolala orolamuka oyebi ke naza na force moko tranquille naza na force moko tranquille oyo mpenza ke eza pembeni nanga parce que nayebi déjà oyo natiaki kati na ye nayebi déjà oyo natiaki kati na ye yango moni même nature so tozotala biso bato nzambe apesa biso mai apesi biso makila apesi biso misu apesi biso mayele apesi biso oyo akoki kotia atie cerveau kati na biso tosalela yango tosalela cerveau tosalela maboko tosalela estce nzambe akita ere nyonso yo osala part na biso non nzambe atikala na part na ye apesa biso mpe bato part na biso c'est la même chose na mobali ntango obali mwasi na yo investir kati ya mwasi na yo po yebi ke force na yo yango wana force na yo elali wana na mateya moko eza so bokiti na bavideo ya se bomona ngo thème nango eza ke mwasi aza force cachée ya mobali na ye c'est ça ce que tant mwasi aza force cachée ya mobali na ye c'est que mobali wana pasa na eloko oyo atransmettant na kati ya mwasi wana à part grâce oyo nzambe atie kati ya mwasi wana à part nani la qualité la nini nyonso oyo nzambe atie kati ya mwasi wana siko para mobali mpe eza nini donc c'est que mobali mpe asala nini atia eloko moko investisa kati ya mwasi wana donc nde esali lisusu ke mwasi wana abimisa na oyo ye moko aza na wana kati parce que mwasi ya ministère ya multiplication abimisa na oyo ye moko aza na wana kati esala nini esala force ya mobali wana mwasi aza force na o papa ta femme est ta force donc cela veut dire investir kati na ye pesaka ye mateya conduire ye na bon chemin encadrer ye investir kati na ye physiquement mentalement intellectuellement, spirituellement aussi, pourquoi pas? Parce qu'il y a des hommes spirituels, parce que les autres, comme on a mingi kaka, basi basambela mingi mibal basambela raté. Mais un homme aussi, en tant que chef de famille, un homme aussi doit être un homme spirituel, parce que tant qu'on soit encadré famille, il faut un homme spirituel, toi aussi. Donc cela veut dire c'est qu'il faut pousser peu moi sur la spiritualité, il faut pousser peu moi sur la nzela nzambe.
faut pousser pe mwasi wana nzela nzambe po yebi ke force no ekouta wana aza soutien na yo yeba ke mwasi alamuka ntongo abuka alamuka na buto abuka mabolongo ntango mosusu yo oza na bureau pendant la journée mwasi wana s'enferme force no yango wana papa yango wana bolukaka kosala basi mabe mingi te bolukaka koblesaka mitema ya basi mingi te ntango ozolinga ozomona ntango ozosala mabe mingi na mwasi eza très dangereux mais ntango ozoinvestir kati na mwasi d'une manière positive po oyebi ke lobi eza réussite no eza force na o papa. En tout cas, couple wana, vous a toujours épanoui. Moi, si wana, vous a toujours épanoui. Donc, le but est que couple wana, ils la parfait à 100%. Non, parce que il y a toujours des choses qui nous arrivent dans les couples. Mais au moins, pour sentir que épanouissement wana, ils ont ça la bino que makam mususu pe bo sa nini. Bo betango kara. Makam mususu pe bo vandi sangote. Nous en comprendre, c'est très important. Donc, papa, oui, bana ko investir kati na basi na bino. Moi ça za force na yo. Moi si oyo aza épanoui. Mobali oyo a investi kati ya moi si wana komi une femme épanouie. Moi si wana za force à mobali na ye. Lelo lobi mobali wana olala. Kolala ka ya okufa te. Okozala pe ko yi par terre. Likamo ko yi. Mais tant que tiaki déjà kati ya moi so nous l'accès qui est déjà nzela moko boy. Okoti saki déjà bilo mo boy kati na ye. O mona ke lobi moi si wana otelema. En sa force, en l'action penza ke o sala ya manam. Donc papa pour éviter que ça la basi passe. Pour éviter que ça la moi si ma bé. Parce que moi si soit les pas na yo devant Nzambe d'une manière positive. Aux a béni. Mais ce qui moi si wana aller pas Nzambe pas na yo d'une manière négative. Et ça penza très dangereux. Et ça dangereux. Yango moni ma balle belé et zo za ba kokoso. Ma balle belé et zo za la penza. Ozo mona ki ba difficulté zo kota na ba ndenge moko boye. Pourquoi? Parce que moi ça na kenda ko ela pa mo balle ni na passe. Moi si on a kenda ko ela pa Nzambe plutôt. Akenda ko ela pa Nzambe na komba mo balle ni na passe na muteme zo saigner. Mais moi si akenda ko ela pa Nzambe a faveur mo balle na ye pour na ko remercier Nzambe. Oyebi moi ça ko bonde la makambo belé belete. Ayebi sika Nzambe merci pour la vie de mon mari. Merci pour na mo balle o pesanga. Merci pour na mo balle nanga. Ma papa, il suffit qu'à moi ça me baka merci. Wana Nzambe déjà on a que oza mon bal malamu, o sale bolam. Donc tant on a remercier Nzambe, on a remercier ye na kombo na obongo. Donc c'est que ce que oza béni, oza béni. Oza béni. Donc force na o yango wana. Et si ka pena force no eza wana. Mais tant moi ça que le la pa Nzambe na pasi na motema. Ndenge ozo choquer ye, ndenge ozo lelise butu moyi, ndenge ozo investir kati na été. Par contre, écoute, ozo humilier, ozo la kise hi, yo pe moi si yo. Et surtout mi balo ba compara basi na ba on a baso ba on na réseaux sociaux. Tala moninga kune papa yo ozo mo na réseaux sociaux et bi o eza caché na sima vidéo. Oyebi o eza caché na sima vidéo. Tant moni que moninga wana sa ndenge yo moneli ke za bon. Alors yo pe sala be fort wana investir pas moi si na o sala moi si no pas à apparaître ndenge yo moneli. Mais tant yo so ya des fois moi si tabaninga yo kutuka boye yo kutuka est-ce que so sala ta quelque chose ou bien bandaka déjà ko humilier ndenge wana ou bien bandaka déjà ko se sous-estimer ou bandaka ko lobele ndenge wana est-ce que sala ka to sala déjà quelque chose alors na ba maman oyo pe ba papa ba sala yango mais bo sala fort. Parce que dans la vie, nous ça aura toujours un droit à une deuxième chance. Ce qui peut-être papa investit ça qui d'une manière ou d'une autre pas naïo pour la première fois et qui peut s'acquitter. Ce que vous dites quoi que la maman a dit le maman, nous ça aura une deuxième chance. Solo na papa, solo la naïe, zongi sa makanisi, zongi sa conscience, mitia siko en œuvre, mitia siko en action. Maman, mets-toi au travail. Au moins que l'on mot de précieux et bimakati naïo. Et ko bimakati naïo parce qu'on va être cher. Oza cher, oza na ba biloko eza la qualité o Nzamba tia kati na yo. Ba papa botika ko humilier basi, botika ko dévaloriser basi na bino, botika ko sous-estimer basi na bino tant que osali no elo te kati na ye. Moi si mtu est-ce que yo pesenga? Yo ta yo ne oza na pinata ba pesi osala. Papa bono la balangage on a non ça fait mal. Bo blesser mitema basi belé. Bo blesser
Yo ata ba pesi yo penzo sana onini yo pa ndongo za. Est-ce que yo sa no mayele yo ndo za. Papa. Moi sina yo mama bana yo. Pourquoi balangage ndenge wana? Moi so akumba 9 mois. Moi so ariska nzoto ne vi na ye. Pona obimiselo eza lignage na yo. Yo ke roloba na ye ke sara no mayele yo ndenge ozali. Est-ce que yo pendo sara mayele? Est-ce que yo penda so basali yo boy? Est-ce que yo penda est-ce que meka ki? Même si on meka ki papa, muto so sara na droit à deuxième chance. Peut-être o salama ki na pesa ki leçon mo boy o yo peut-être o yebité. Tellement pe ke bo sara na bino na dialogue te bo sara na droit na temps à partage te ya dialogue te. O yeba neni o eza kati ya motema ya mwasi. Oyeba ndeni o eza passe ya motema ya mwasi po abimisa ngo po yo comprendre opesa ye deuxième chance ozana ko bandi ko humilier ko dévaloriser ko loba na n'importe quoi ozwa lokola chose moi ça la chose te moi ça a force cachée na yo alors tant waza force cachée na yo investir kati na ye sala e bolamu lobela e bolamu Salé makambo ko sala ki a épanoui pour lobby ko za la par terre et moi soana au tellement défendre yo en défendre couple na bino en défendre foyer na bino parce que moi so mobala sali bolam ils a pas si pour moi ça na zong c'est mobali wana mabe à moins kaza ni sa mabe mais moi so azana bolingo moi so ya kimia tant ozo reconnaître aza reconnaissance na ba bolam o mobali a salé pas sala ka et papa yebaki wana bénédiction na maboko na yo ka yo mondo négligeant alors papa les papas mettez-vous au travail bon investir katia basi na bino bon laksa basi na bino bon ça la ke basi bazala épanoui ça la ke moi sinon azala épanoui azana complexe basi mususu te azana complexe basi mususu te parce que na monde alibala mutu ya ko tika mutu na ki marié azate mutu nyonso ya ka libala pour à vivre bonheur tant que solo ba bonheur c'est pas que couple est parfait bonheur alibala ezali aso vivre bonheur azata na point moko boete ya osala moninga ne mabe mais soki mutu aso vivre biloko wana te aza na ba inquiétude azozala inquiétant nyonso azo murmurer kati na ye azo saigner na ndenge mabe ezali pamboli te alors couple wana même pour bénéficier na ba bénédiction accompagnaka mariage ezala pasi na kasa libala toyaka ko se compléter oya yebi a partager na muninga oya yebi a latisi muninga alors mobali lokola yoza établi comme étant chef oza na droit na ya ko encadrer mwasi ya ko investir kati na ye parce que ye pas za na tant que aide pour ayeba ko bimisa force eza kati na ye pour lobi telema et défendre libala na bino couple na bino pe ba intérêt na bino vraiment message tozaki na ya ko partager ngona tika nzamba pambola yo na yebi ke message o kota na mato ya papa moko ya mama moko et sala misala ekobota mbuma na kati na ba foyer et nzamba ozanga te kozwa lokuma en tout cas bo s'abonner lenga pardon bo s'abonner lenga bo s'abonner bo liker bo partager bo commenter na ozela et sala nga bien que Dieu vous bénisse tokutani à la prochaine merci beaucoup bye.